Salut fidèles téléspectateurs et bienvenue dans votre site Foc TV. Un site où ça la keboé baba réalité makamutu où il est vraiment katsa kintsasa oyo indicatolo belabino avec votre humble servante Lauriane Moutoka. Autrement dit moi l'amour à Soda Makasi. Autrement dit encore la femme du président, la première dame Kandé Makamongo Zalara vraiment lelo ma solo kaka ya mamindo no kanet même nous autres Zalara nabino chaque jour pour jour journée surtout pour tous en abino wana ensemble boy bani ba vérité ngozo kende to pendenge masolongo ezo meka bongo ko fongwama lelo to sa bongo na réunion mususu ba bengi si lelo pona koyeba est-ce que d'autres ba pesa que ça vraiment confirmé est-ce que quand to lo brake non to yebité hein biso na bino to toujours ensemble pour to lo brana bino que TV ezalaka radio te pona ko luka bongo ko kosa bino ngana bino to kota bongo na kati to landa ni nezoleka kuna à suivre. Bon bandeko d'abord merci Nandenge pour répondre pour tout kutana lelo information et banaika kana butu un peu tard je crois ba 0 heure ndeto bani ko tinda ba message na ba d'abord na groupe na biso ya NTPC et puis to sengi batu na batu ba panza yango donc ndenge boye eza signe munene ezola kisa que matanga ndeko na biso mindondo toza na souci nango pour que et réussir ndenge tozo kutana ezali ndenge to travaillaka. Chaque fois qu'il y a un événement, il y a malheureux, boyé, tout événement, il y a isengo, pour que la communication est malamu, pour que tout déviété na objectif to zanango. Po batu basala musika, bangonde ba déforma kamakambo. Ba yebi na bangote ndenge zo leka, mais ceux qui bamoni ba caméra, ba koma kindo kimoko boyé. Commence à raconter n'importe quoi. C'est pourquoi tu multiplies à la rencontre, bien que ça soit quand même embêtant, course depuis le matin, mais on est tenu, il faut te on a souci au et comme on a toujours dit qu'il est regrettable que Tokutana Boye on a Makamomatanga. Nous avons toujours souhaité, et chaque fois Tokutanaka, pour que tu aies la Makamoba difficulté na biso musala. Quelles sont les difficultés que nous avons? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Moussala Nabiso et Keneliboso, bah condition Nabiso, nous collaborer, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ata lobby okuna, Moussala Nabiso et Pesambanu. C'est ça le but de notre association, la NTPC. Tout ça là est pour Nambaba boy. Tout ça là est pour Moutouabeli. Mais ceux qui m'ont dit Nabiso à Beli, bah coquille. Kosala sute tokokota na kati tokosala oyo tokosala ndeko na biso mindondo akufi tokosala ndenge oyo sengeli tant pe batu bakomona ngo bakoloba tiens azalaka na lisanga moko po ya nete muziki ou bien po bakundaka batu ou bien batalaka batu babelaka te biso tosala association pona kobundela oyo etali musala na biso et oyo pe bazwa ba résultat oyo basenga biso misala tout ça la bango na ba difficulté o bazalaki nango na ndenge ya profession bisika ebele bamusu bazwa ba mikanda pour que ba voyager bamusu bazwa mikanda pour to livrer bango na ba pour to délivrer bango na ba cachot ou bien na ba frontière tout ça batu ba yebi mais lobela kango te po musala na biso ezali d'abord il faut garder dignité. Il y a mouton sur salissa. Nous ne sommes pas là comme des délinquants. Et au salé là comme oh qui nous yemba ce qui nous té. Bate belé, bande ko belé ba yebiango, bango moko nde bako sala ba témoignage. Mais nous sommes là pour cela, pas pour que to kuta na kato sala ce que ba musiki, ce que biloko nini. Donc les loyo to zalia wa pona ndenge ya mawa. To meka un peu ko organiser matanga ya ndeko na biso. Depuis to bandi, on a fait ce 4e rencontre. Dès le jour à Koufaki, à 5 h du matin, to salaki tout pour que to sangana. Toujours awa. Le même jour là, le mardi, après-midi, pour annoncer officiellement
nouvelle ya ndeko na biso ya kufi oyo atiki biso et puis toyeba ndenge nini toko fonctionner. Et comme ndenge tosalaka wana, nous n'allons pas signer des lettres avec des familles aux conventions, yo signer, biso toko signer biloko ndenge on a te. Tout ça c'est pour diminuer valeur même ya muto azobela to ndeko na biso akufi. Dès que to kutanaki, nous sommes dit to kutana na famille po ebembe nyonso matanga nyonso ezalaka liboso problème ya famille. To kutanaki na famille na bango et famille va présenter biso donc Sakina papa a présenté biso bande komi balé ya Mindondo. Moko aza avocat, moko aza bon nombre d'affaires. Bangonde va présenter ki biso autre travailler na bango ensemble. Et puis famille a lobby très bien. Bandeko biso na famille tokozwa na biso avance mon côté oyo bino boko sala yango na de biso tokoya na sima et puisque eloba makanango na ndenge mundoeri ezalaki peka ka presque ndenge wana mais après tant bamoni organisation et comment zo mapapu et comme bande ko bele bakomo bima moko batamaki na yeso ki wapi tout ça o bazako kipe na bangote. Yangwana to yokana lisusu na famille ya mundo ya Mindondo bino nde ba présenter biso lokola tozo ke banda organisation tokozala ensemble. Nous pensons que nous allons cheminer na idée moko qui na suka association ANTPC groupe Salongo na famille. Évidemment, RTNC, Baza, Kuna, tout ça, mais Oyo, Baza na tête des Andes, Ndenge, toujours le Blawana, Bino, Bisso, donc, na famille. Et, to Sali Oyo et Koki, to Silisina Nouté, parce que, souci na Bisso ezali que, Soki matanga ya mundoeri o epesi biso quand même expérience pe makasi lisusu. D'abord il y a organiser et puis il y a kanga matoi parce que boyebi ndenge ba finga kabiso avant tant ba yibanga na bango organisation te mais après organisation ba comme tout bela ba comme senga ba pardon oh non vraiment président ah tout cas tout ça mais donc ndenge tozo organiser sikoyo toujours ça là tout pour que organisation wana o batumamona que c'était grandiose parce que beaucoup tolokolo banabiso tomona ba matanga ba comédien mais ba mususu bazwa toloba aide ya gouvernement ezala kama mbongo leka na biso tozoi kaka ndambo ba fingila ki biso wana tout ça mais il fallait te prouver que bandambo ngo ba fingila ki ezala ki ya eloko mususu te mais ya matanga. Pour on a quand même que l'artiste comédien bazana niveau moko boye po biso moko nde tolinga komi kiti ça trop tolinga ko bebi sa réputation na biso moko alors que la population on veut bien nous mettre quelque part mais biso moko tolinga komi tia de sika na biso te. Et c'est pourquoi démarrage wana tolobaki siko tozo kenena matanga Mindondo nous sommes oh Mindondo évidemment tozo sala tout pour que wana ele matanga oyo tozosala ele ka wana kuna oto sala qui la fois passée et nous allons y réussir avec l'accompagnement ya bino nyonso ya batu nyonso ba mitu et salaka pona batu théâtre tozana deux catégories ba misusu mitu et salaka des gens soucieux ba yebi que mutu basala ye pour vivre na société ce que likambo ezali lokola ndenge boyebo c'est parce que boyoka ki likambo ezali ezala même matanga ou bien il y a profession etali musala na biso et là on est européen sa dignité na musala na biso lutte na biso pour to meka un peu ko bénéficier nango donc biso moko nde européen sa valeur na musala na biso et nous faisons tout grâce à biso nyonso tout matanga wana ya Mindondo ezala du point de vue réussite, du point de vue, j'allais dire, mobilisation. Ezala même fois deux que Oto Vivaki na Mundoeri. Parce que dans Oya Mundoeri, ndenge na utoko loba,
ça n'a jamais été organisé dans le monde des artistes et comédiens. Et nous sommes tenus, malgré la difficulté, il y a ça valeur vraiment en tout point de vue. Malheureusement, ils ont dans Matanga. Mais valeur, nous tolinki kopé ça on a artiste actif. Oh bah ça la na bango. Et comme je dis, aider ou bien contribuer pour la réussite ya nini oyo. Ce qu'on contribuer, nous pensons que nous avons deux catégories. Tout et Salaka. Poser. Que nous devons vivre ensemble. Malgré la différence et cause à la différence et cause à la entre biso. Mais il faut tous aller longo parce que nous, au moins ici, à ANTPC, tous amis, tout, le la binopé. Mais tout est Salaka. Groupe ANTPC, pour que vous ayez information, il y a solo sur notre profession. Et tout ça qu'on publie, yango, oh bah semble pour n'ande qu'on a biso semble pour naie, oh bah on peut ça aide pour na, et je sais que moi bah moyen qu'on a dans l'hôpital, t'as le numéro ya moi si naie, bo bengaye, bo kende, et qui a koufi a tiki biso, photo mon côté, yandengo de bima qui tolobi voilà. Donc ce qui biso mon côté lingi, nous pouvons mettre de l'ordre. Au lieu que comme kaka monde moko ya bat moko désorganisé ba mi tout et katana. Donc les loyo les alliés pour nous sabino que nous comptons sur la bonne foi ya batunion surtout pardon. Contribution à mutu ndenge kaka ezalaka matanga to lobaki que $10 wana na bancaron. Nous allons faire aussi un effort. Normal. C'est vrai que fou. Mais en dehors, nous sommes des mamans, des papas, des jeunes, des demoiselles qui pensons, qui raisonnons. Comparer c'est ça la réalité. $10 nous faisons un effort pour ça et qu'on contribue d'une manière ou d'une autre. N'a pas point qui échappe à l'organisation. C'est comme on a dit, nous voulons que après Matanga, on a dit que non, finalement, les artistes et comédiens, c'est formidable. Jour tu reçois un moyen, tu reçois il y a ma casse. Donc ne manquez pas, à l'issue, il y a une rencontre, dimanche, la cotisation. Staff Bazaliawa, comme toujours le président a qui Simba Kambongote, bateau, enfin j'allais dire Bazoba, mais enfin, bateau Songi, tout n'a pas ça la gâté, président Masumbo, Aïdimbo, Bayebi toute organisation n'a bisoté, Babiyango Kutunga n'a pas toute couleur n'a ngoté. Mais si vous dites que Masumba Zama casse pour une organisation, ce qui a banni l'eau, Atika la Kassimate, ah voilà, Moutouna Yonde, Oyibiko Sala analyse. Donc, Tozoye Bisabino, que date Yamatanga est changée. Il faut que la source. Ce n'est pas en vain que Bissonion Sonabino tout se déranger, tout ça. Parce que toujours bon ça, Matanga. Matanga, Liboso idée Zalaki na Fikin. Toujours se place Mundoueri et Zalaki. Pour Gouango, Yeli Bisso, Lisusu, et Yeli Bisso, place Ndengwana, Suki Angote, Naibite, Suki. Place ni sous il y a bien te reçoit. Mais Fikin et bandit, foire et bandit, donc moyen token de kuna égalité. C'est pourquoi nous sommes allés au stade. Tomoni ministre, comment il s'appelle, Lisanga Bonganga, te expliquer hier, alors ok, Matanga et Koki Rosala na esplanade ya palais du peuple. Tolobi le il y a stade. Stade ni Ngoutouane. Martyr. Pourquoi stade on est belé. Alors, Toyokana, Topesa qui date ndenge Toyokana qui déjà dans la réunion, ndenge Toyokana qui na famille. Pognon sur ça la famille. Vendredi corps il bima, samedi yo tokundi. Tango biso to zongi na biso na wandaku toyoki kaka ministère babengi pour dire que dimanche loko la match ya FIFA, ce qui a CAF ou bien FIFA. Et Rosala 4
48 heures stade wana mutu moko ko tambola wana te pona sécurité nango pona batu batiaka bagwa soki banini tout ça baleka wana te. C'est pourquoi on s'est dit, comme l'endroit nous est accordé, ce n'est qu'un problème, il y a changement, il y a jour, il y a date. Nous ne perdons rien du tout. Donc, il y a un toyokanaki na bango, na ministre, na gestionnaire, il y a stade pour que Kore bima mardi, tokundango mercredi. Donc, le programme est commandé ndengewana. Il n'y a aucune confusion, il y a ça autour de cela. Bon. Nous disons encore ceci. Uniforme, pour battre par contre, mon abisso sérieux, na ndenge ya comportement na biso na matanga. D'abord, problème d'uniforme. Ce qui matanga est commis, batubakomaka, j'allais dire, c'est pas le mot, ce qui est excité, ce qui est excité, ce qui est nyango. Moutou na moutou alinga bimisa, motif na ye lamba. Moutou na moutou, même parfois la répétition peut ayaka, la réunion ayaka na été, tout ça, mais pour na wana en tout cas, au moins on a pu beaucoup de longueur ou tout le monde en côté. Oh, c'est quand même une bonne chose, mais yoga na souka, abano bimisa et lamba. Et où tu wapi maman? Et où tu wapi? Hein? Donc, tout ça l'effort pour que bâtiment mon pas uniforme. Cela veut dire que bino nyonso ndenge moko uniforme yango na français yango. Biso nyonso tout ça l'effort, tout ça la biso nyonso vêtu de la même manière. Oyo ba sala qui erreur, je ne sais pas ou quoi. Bobo bango soki bokene na fête mususu soki matanga mususu bokene nango na fête matanga mususu bozela mais pas ya comédien mais ya ba famille na bino ou bien ba camarade na bino mais biso toza na uniforme ezali que tant que mutu azokoma na porte ah comédien soki olati chemise comédien c'est une femme olati nini comédienne et comme on a dit que soki opesi $10 na yo okozwa macaron donc batali na macaron bakomondo mercenaire te se dit que mutu moko kaka boye bato baya kaka pona soki ndenge bango ne ba déranger ka bato ko juger pamba l'autre ba yebi makambo te donc ba moni yo na tenue na uniforme na yo na macaron na yo bato na biso ya sécurité bakozala wana comme toujours une vingtaine ya bato sécurité bango pe bakozala na chemise na bango ya uniforme plus macaron na ni badge et puis babé on dit brassard donc tokozala ndenge wana ba mama ya protocole lokola baza ba mama bango nyonso tout bakozala vêtu na wax enfin wax na macaron et les autres artistes non évidemment le membre du comité aussi ba membre du comité nyonso yo oza komona wa oxygène azate secrétaire général à communauté Belcanto, à communauté. Bah jeune ango tozo encadré pour que bazwa ANTPC ango kilo donc il faut ko benda ka bango après ba viango batika kaka te. Parce que diriger, il faut qu'on linga yango. Il faut y aller na makila pour que parce que tu dois te sacrifier na intérêt à batunyo surtout. Et mais ba mususu wa baza esprit léger, o ba bazo mona ngone kaka blague, on peut s'amuser na ko diriger. On ga na ko diriger batiki la biso. Mais yo moko diriger kanini pour que tu viennes diriger les gens. Il faut être mûr d'abord pour que soit association lokola ya bato mayele, lokola bino, lokola biso quand même. Hein? Donc c'est important. Alors, Soukanango Izali que les membres du protocole, comité, sécurité, Bazapena Macaron à Bango, ils ont bien identifié. Bande Konabiso, Oyo Batieli Biso, Minduki Oyo Liboso. Lokola Bino, ne Bosali la Kabato Balinga Kofinga Biso. Et puis au balou n'importe quoi porte yebi makamuno su balou bakune zakana wa solote mais bino bolika kande batu balou bakana solote
alors po batu na bino na bitu so bazanga na poto soki wapi bango balinga makambo solo te soki balobi akuta ya lokuta ubi ya kofinga basepeli bon sûrement bozana batu na bino mais biso batu yebi makambo NTPC na yebi te soki parmi bino basala ya bien ba yebi musala yo ya bino po musala oyo ezaka kate oyo ko filmer ubani ko loba ko tuna tout ça batu bakoti la ngo classe bon soki bakoti la ngo classe te bozala informer boye ba déontologie ya musalango ezalaka ndenge nini na situation boye question nini tokoki ko poser que situation boye eloko nini non mona kaka sikoyo lokola boza na réunion bozo kansani ba kansani ba ko kamba yeli ya wazalo mususa kotuna yo na poto allez so ba yena vacances ba silisi ba finioso ba finio ba ko ba yuma ya batu kuna ba o ba lisa ko dénigrer biso batu ka ba ke kuna sikoyo maintenant ba moni que vu kuna comme il passe allez ba tindi ba caméra na batu na biso wa comme toujours sans condition bo sala ka bango ya comme ko vivre kuna bien na bana na ye a comme tonga ndako na yesu na kingasa yo maintenant Ozo telenga na caméra ya nini yango elengi nini c'est ça tout justement makambo boye ba réflexion raisonnement boko trouver ngo kaka na ANTPC po il faut to kolisa biso il faut to encourager bango ba yeba droit na bango po biso to ba groupe to futa ba tuté yebani soki bozuika moi mais oh yobango ba sala ezo futa mbongo donc vous n'allez pas faire le bon samaritain ou bien ce qui ni wana j'espère qu'ils ne vont pas nous condamner parce que ce que je dis ezo bimanangai mais zande association mutazo lo bayango. Alors pour terminer Tozo et Sabino Lisusu que d'ici mardi bako tenter bino na ba caméra ndenge tolobi mais awa ezali pona makambo matanga déclaration nyonso ko sala yeba que bato bazolanda yo bako juger yo pe ne faites pas n'importe quelle déclaration. Je n'ai rien à déclarer. Mais je suis à la caméra. Il raconter des histoires. Na ba radio, na ba télévision, papa. Ce qui va t'indiquer na NTPC. Parce que tu vas déconner, tu vas dire autre chose, dénigrer, surtout. Nous sommes bien organisés pour cela. Si vous avez une émission, vous pouvez inviter tout ça. Tu peux même demander, vous connaissez le numéro. Vous avez une émission, mais c'est sûr que vous avez une mindondo. Nakoki ko loba nini? Ah, toi c'est qui? On est dans nini? Ah, pona makamo mindondo, lokola tosa boye, tala boye loba suko batuni yo, loba boye. Comme ça biso nyonso tant tozo loba na ba radio na ba télévision, nous parlons de la même manière. Les autres ouais alobi boyalo bazo mona biso ba soki ba banane ba bazo baté tout ça bazo baté tomatisa musala na biso to ba mona biso que tout ça batu et quand les gens nous suivent à la télévision tout cas bato théâtre par rapport na ba discipline mususu ya art bango ça va malgré mais ça va tout ça la ndé wana to tia molimo ya élévation tozo kana alors Toko sala vraiment effort mutuna esprit na ye oya koki ko sambela makasi pour que matanga na biso eleka malamu ndenge tozo lingela yango po ndeko na biso mindondo en tout cas soki baponi bato baza ko linga ko sala pona musala oyo ko bunela pona ba condition musala na biso ko linga ko défendre soki baza 5 basi pour baza ibelete mingi basi pena mbali tout ça kaka en l'air mais il y a parmi les 4 femmes auto kokiko zala na bango soucieuses il y a avenir pour y a profession na bango pas ko keno kota kaka bisika bikote là ba sali loko mongo ya ko kota soki pona nini azoyi baté kaka pona loyenge po peut-être kuna za ennemi oyo abaloba na katé te. C'est vrai que na vie bokoki kozala na makambo na bino vie privée ndenge basi bali na kowela na ndali kuna kimbanda tout ça
donc on a pu avoir poto bazoya mikolo bitumba kozala na ba flat moyete po bango basakana na ba esprit ya ba comédienne makasi po ba comédienne ba mona ka bato poto batu donc extraordinaire donc alors que bande ko na biso wana na biso toza na biso ndenge moko. Donc, nous allons vraiment faire attention à tout ce que nous sommes en train de dire parce que Mindondo, vraiment, c'est une fille, une véritable artiste. Qui a koufi nama kila ya artiste na kati ya nzoto na ye. Pour défendre, bisika nyon ses alliés. Même emploi de temps na ye zali. Mikolo, je crois, va te belé bazali awa, to visiter déjà, ba groupe na bango na ba répétition. Le groupe SOB, Maman Hélène, The Best, Modero, le groupe Belé te visiter. Mais chaque fois que tu pèses ma tête, il y a un interprétation qui te lobby et pour na kokoli samayel, to yeba musala na biso. Comment on peut arriver un jour, il y a comme na but moko, il y a malam pour na biso. Et à la fin, elle prenait la parole. Pour na kolendi sabana basi. Après cette expérience na yeba passe ya moni tout. Comment contourner Yango? Et voilà que c'est cette dame-là qui nous quitte aujourd'hui. Donc, on a un TPC, on a tout moko. Mais Dieu seul sait pourquoi à Sali Yango. Et c'est pourquoi sa nouvelle nous a fait beaucoup pleurer. Parce que pour une petite histoire, pour un moment, il y a Souka. Autorata qui kozala na réunion Johnny Tsakala ils ont fait normaux ndengaka bat bazoko kutanaka tout ça un peu ko soba idée ndenge ni na bazwaki idée mengai balobaki nanga te peut-être balinga lobananga après on a kota mais basala ki musique na bango soki nini likelemba il y a 150 000 francs chaque mois et le samedi président Sakala a bengi Mindondo zawa on a zana parlé aye na lemba kuna tango akomi Mindondo libo lukilangani moi je transpire beaucoup Mindondo za ki likolo alobi bon nazokita tango akiti ayambiye comme elle était toujours gentil ba mati likolo na ndako ye kuna abi zombongo nanga 150 000 pesa na grande sœur nanga wana wana bazokanga basuki wana tout. Et puis alobi bon na bakarine pas là banani tout ça bakokutana na pokwa na mariage soki fête nini wana mbongo na ye ya ba nyonso tout wana eza kuna ye pe alobi OK nga na bipeseli ya ngai. Et le soir wana douleur na ye ezosala kaka kamwa makaza na kende na fête na douleur loboko boye à quel soutien hier à tout niveau le jour suivant dimanche boni aussi tout cas na kende soutien loboko ngo na comprendre tes douleurs et continuer comme ça là na ko zwango kaka OK ça va na ba après-midi boni comme il est compliqué ba ke ko faire traiter lundi wana non na dispensaire et puis comme dans Saint-Joseph c'est compliqué non il faut que les mamans yem Nanzela situation c'est compliqué AVC makasi mbala moko paralysie côté moko qui bazo comme na hôpital asi akufa déjà et tango yazo kufa d'ailleurs kutu dimanche je crois que na yende lobaki lobby to ça na réunion ya comité à NTPC président a ça qui communiqué mais na yebité avec cet état ce qui na yété cela veut dire que santé et s'améliorer na noté et on a compris parce que elle a toujours été disponible mais après to monique a yété na tuni président mon azakana kinkole po il fallait bazana mais yo lobaki bozana na Mindondo aza wapi on a utika siko epai na bango balobi nanga bakena yo na hôpital biso tozo se réunir wana bon ça va toyo kanga suite après quand on a terminé puis bon on a oublié c'est le jour suivant à 4h du matin 5h zokande azotika biso ba 5h 6h et comme président et là on est toyoki et tango
ça qui confirmé. C'est pourquoi on a dit aux artistes Tokutanawa à 17h pour tout à l'heure déjà d'abord pour annoncer officiellement et puis tout à l'heure comment tout ça. Voilà. Bref, il y a des commentaires pour Yuma trop, Bazali Bandoki, Banini, tout ça, pour profiter pour amplifier. La situation c'est celle-là, c'est que nous avons perdu une battante. Ce qui va jouer esprit naïe, à NTPC, artiste, comédien, tout vraiment musique. Nasuki Siwana. Essentiel, il y a Tina Tosangani Lelo, principalement, les amis qu'on a fait ça officiellement pour annoncer Nabino va président de la troupe, Nabino va leader, Nabino va la presse, que le programme Nabiso, contrairement à tout ça qui a initialement, ça lundi, ça vendait tout comme samedi, et il y a eu changement par rapport à match à Daring, ils sont dans le stade. Donc on a Biskami Balé, il y a pour les Mindondo, ils sont à Fikin. Dans le stade, Fikin, comme il faut moi déjà, l'activité à Fikin il faut moi les possibilités, tout ça matanga kuna. Alors, na date au Tiaki et Benabiso, et ça que match ezali et règlement ya FIFA, ils ont interdit l'activité, mais si comme match Betama pendant les 48 heures avant la rencontre. Donc vendredi, samedi, tu tombes dans le cadre du programme à FIFA et à CAF. Voilà pourquoi. Biso, to décalé, programme Nabiso pour honorer des Bonabiso dignement. Surtout to avancer en haut, et nous peut se coco soto sa maman bangu et tout, et nous amala monter. C'est ça la grande information. Oyo, to boyaki ezala, il paraît, on dirait balobaki, yoka boyi. Officiellement, votre association est fait notre programme Ndenge Kaka Info Magabino, l'évolution Magabino. Il sous que sur le plan, il y a préparatif Nabiso. Déjà, félicitations à l'esprit Oyo Tozakanango. Parce que $10, l'union faisant la force, Yangwe permet à Nabiso, tout ça a déjà une bonne partie à l'organisation Nabiso. Mais le coup là, Mouto Koufi Azali, vedette Mounene, Bandeko, Fanatique Baïbi, autorité en Boka, Moko Namoko Pazo Ningana, je crois que moi déjà, c'est Salemi. Et l'autorité va bouger tant que ça la grande réunion avant la dernière avant Tokende on fait sa évolution na état des lieux et rapport général il y a ma démarche nous tout ça pour tout qu'on a dit bien mais les $10 là esprit wana il faut continuer que de toi le ciel t'aidera il faut biso moto banana na muke na biso na moi lipa na biso tozara nango. Il y a un temps où Jésus a dit que vous allez kuna. Oh ma famille balé, misa tout miné. Il y a combien? 5. Ah, nambi simitan. Ndé bongola. Voilà l'esprit wana. Il y a l'ipana mis. Il faut tous agano quand nous avons un problème. To banana bisomo. $10, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est demandé. C'est le minimum. C'est le minimum. Au hasard 100 à Pessa. Au hasard 1000 à Pessa. Mais le minimum c'est $10. Moi, je suis grand prêtre, il y a $70. C'est bon. Mais le minimum, il y a $5, il y a $9. C'est un peu ça l'esprit. Pour la presse, c'est vrai que vous en avez besoin, il y a plus d'images. Mais nous demandons pour question d'ordre. Parce que on va permettre de distinguer les vrais de faux. Parce que fauteur de troubles, si il y a caméraman, on a des ordres. Alors, pour éviter, parce que, et tiens, moi, Kokoso, on a la sécurité, on a un policier. Qu'un réel agent de presse, Azala, sûrement il y a une carte de presse, il y a eu une union nationale de la presse congolaise, mais du moins, pour l'organisation Oyo, obtenez vos macarons en bonne et due forme. En bonne et due forme. Je crois. Oui, d'ailleurs. C'est $10. $10. Et d'ailleurs, Ndenge
toyokana s'il vous plaît Mama Chako ndenge conseiller juridique na biso à lobby secrétariat bobanda d'abord kozwa bakombo ya ba oyo ba répondre na rendez-vous ya lelo yo oyo bangonde bakozala d'abord na priorité parce que nous allons limiter. Vous avez vu avec le deuil de Mundweri bangonde basema qui désordre. Oh, ça qui est moyen de contrôler vraiment ndenge de prévoyer que ça la quitte. Donc ce n'est pas n'importe qui va venir. Et nous allons prendre toutes les dispositions. La caméra, nous retrouver notre doigt pour éviter. Donc il nous va poser au yé les lois. Parce que c'est le spectacle. C'est le spectacle. Mais bino, au moins vous venez chercher l'information. Donc vous êtes un peu différent. Donc vous êtes déjà prioritaire. Marquez pas $10 bino, mais vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Bon, vous avez un macaron à bino. Et nous allons voir ce qui n'est pas. Oh, il y a un macaron, il y a un répertorié. Que c'est inutile. Bien, monsieur, pourquoi tu cries comme ça? On a des questions. Tout le monde qui papa Ngolomingi, papa Mindondo, Koto et Bisaïe, contre temps et commis, à saluer qui idée en avec pas de problème. On ne peut pas provoquer forfait à Imana, pour na matanga ou à Koufi à Sakei, Imana Beta Bale a gagné et ça le coup Mboka. Donc ce n'est pas quelque chose des autres diront que tous salons du sommet non. À 7 heures tardive, papa Poulinanga, Bazak na Lemba Lobi na matanga, ils nous ont vu. Donc quand on a papa tout ça y est, changement wana. Donc ce qui m'ont qui version mususu, c'est que Aza embrouillé. Organisation et l'oba qui bouillit. Il fallait l'élo. Président Modero, président Mayonnaise, présidente Milo, président Gesho Bazala, Obazoua, organisation, il y a soirée Mindondo na Lemba. La nuit de vendredi à samedi, Baloué Podium, Babong Sabakit, Basala Nyons pour que soirée Wana, Lemba est honoré Mindondo. Pour vous avez la possibilité de y avoir dans stade. Mais du moins, comme on a encore le temps, tout ça la soirée Mindondo et pas y plutôt projeter ba film naie ba oh ba comédien ba vous êtes disponible ba jouer au peu ba vous la mission vous êtes disponible à jouer mais organisation wana et ezali na bana lemba noyo wana il y a ba comédien lemba c'est comme ça que nous avons voulu le faire comme na moni bangote tant au coup pourquoi bon transmettre bango parce que tout ngaki lelo ba ya ba pesa na comité feuille na bango budget na bango to examiner yango. Ça va demander combien? Ah, ils sont en route. Hein? À la mesure du possible, président avocat, à la mesure du possible, total en comment l'organisation va appuyer cette soirée. Yabana Lemba. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour vos actifs, pour la Colanda, pour l'émission de la Colanda. Nous avons bien que nous réunions la bango et les gars, vraiment, va commenter comme nous va le béni. Papa Massouma a bien expliqué, il a bien dit, et l'obé président, et l'obé aussi, il a bien dit, tout le monde nous a bien dit, Balobi pour l'honneur, il y a Mindondo, maman Mindondo, Oyo Boye, comment Abanda il jouer. Vous voyez comment maman Mindondo, elle était. Vous voyez comment elle était gentille. En tout cas, par rapport à Yaye, vis-à-vis du comportement Naye, tellement immanquable à tout le monde, dans tout le terrestre, Aïda, c'est qui est tellement gentil. C'est pour cela, l'organisation et les Kabongo, bien vraiment. On est toujours ensemble avec vous. Donc, vous allez toujours voir pour nous Yaye, par vous savez bien que non, Boyo qui peut mal, d'autres, il y a vendredi pour enterrer le samedi, échanger. Bon, jour, on est toujours ensemble, mais pour les longs anabino, tu peux s'en bongo bail, tu coûtes à la bongo la mukolozaïkoya bongo, et Zaki bongo yabino, l'Orient entre m'a dit la première dame, la femme du président, ou soit moi la moura soda ma casse, de ceux qui n'abino le long, quand tu m'y n'as pas, on a surtout bazaki bongo, et Zabongo, Sangoya Mawa, je suis pas là pour la repère, ça m'a mbote belé bongo la masanga mawa, mandé à suivre, bye.